Bonjour, bonsoir la famille. Soyez les bienvenus dans l'émission To Solo la Bible. Émission To Solo la Bible et kambami na sœur Marie-Grace. Ba balandara déjà émission na biso to balandara biso ba ebi déjà sœur Marie-Grace de émission Oyo et kambami na ye. Avant na banda si je nanga lelo na qui vraiment encourager biso na ko s'abonner. Vous abonnez à Marie-Grace Taylor TV, partagez vidéo, commentez, likez et ça abisso bien. Pourquoi on insiste à partager? Tant sur côté la vidéo, édifier dans l'oyote, tant sur côté la vidéo, aux yeux et l'autre côté. Mais l'air yo ko partager, pende comme sousou, atali azu ya motuya et aux canal la bénédiction. Pour naye nzamba ko zangate ko pambola yo. Vraiment merci nayebi ke bo partager belé beaucoup aimé beaucoup liker et nzambe akozangate ko pambola biso pe bino. OK. Lelo to yakina émission na biso na lobi keno naye ko border sujet lelo ezalaki sujet nanga lelo thème nanga lelo ezali your God is also my God. Your God is also my God. Nzambe na yo azape nzambe nanga. Naza na livre ya Josué. Ya Josué, na livre ya Josué, nzambe na yo azape nzambe nanga. Pourquoi na lobi sujet oyo nzambe no azape nzambe nanga? Pourquoi na aborder sujet oyo? Na bande ko sa stadi na livre ya Josué. Na ki ko découvrir Josué azaki na sima Moïse. Joshua azaki na sima Moïse, abande kotambo na Moïse. Donc l'ère Moïse azaki wana des fois pe comme la biso to musoza na mutu mona liboso na yo otambo na sima na espoir na yo nyonso tout otiango pa mutu wana. Josué akoke ko espoir na nyonso tout et pas Moïse. Na bitumba na ba problème na ba dégâts yazaki na sima Moïse donné ko deal na makambo na nyonso tout anoza contrôle ya makambo na nyonso tout yazaki na problème te mais ekomaki na temps moko Moïse fallait atika biso. Moïse fallait atika bango. Talaka banda bautaki na kati ya Egypte, bayana ba problème moko bitumba ba problème grave na peuple o bazaki peuple moko ya teti, yazaki neta musu na position moko ya se aotalaka nde Moïse a mema bango. Sikoyo tout est coup Moïse nzamba décidé que yo kende susu na kanate, yo zo suka na nzela. Joshua monaki pona yepe esukaki. Po Moïse azaki susute akomaki troublé et koza pe na yo otalela ka mutu moko yango Bible ezoba na biso na mutu azali kotala elike na epa mutu otalela ka mutu moko na nyonso tu po Moïse azaki nyonso tu pona Josué otalela ka mutu moko pona nyonso tu mais mutu wana liweko ekoya ozwa ye omoni lokolo suki omoni lokola ke non oza susu na donc yo poko kene na opoti na nona mokili eza susute peut-être te ndenge je suis amonaki ke non nga vraiment pona nga is finished, is done for me, is finished. God, I don't know what to do. Na ebilo non sala te esili pona nga mais Bible la kisi biso nzamba Moïse ye wana pasaki nzamba ya Josué. Nzambe na yo azape nzambe na nga. Your God is also my God. Nzamba yebala ayeko ebisa Josué ko banga te. Na ozala na yo nde nazaki na Moïse. Ko banga no te. Na ozala nde nazaki na Moïse. Mais Josué lokwa ka mutu tomso monaki tamso azolo baka pa pesa nga makasi nde na kufeli, so mutu akufeli nde to couragera bango, to remplacer makambo babungisi te. Tomso mutu lanzaki tout pour ye. Toya encouragé toya kobane ke non moni zaka kaboy mais toko kosali le makambu muto na ndo sali la été tamsu Josué mona ka ke non anzamba olo baka pona encourager nga lokwa na perdre motuya ona ne côté sport na ngeza ki Moïse nzamba bi na oza nzambe na yo nde na zaki na Moïse nde na ozala na yo. Ce qu'il fallait ça la nini pour nzambe azana Josué ndenga zaki na Moïse. Joshua il fallait
ayoka ba instruction nyonso nzambe banda kopesa ye, obéir na ba instruction nzambe banda kopesa ye. Oyebe belé le nzambe aka ko promettre biso ke non na likambo wana na ozala na yo. Siko makambo ngo to mona on dirait et ça la mandenge nzambe alobaki te poani po to tosaka ba instruction nzambe te. Oto sate guidance nzambe azo guide ozo linga te ndenge nzambe guide yo lingo tambwa na yo moko mais ozo obligé nzambe yo lobaki nzambe alobi na ozana lokwa na ozala na Moïse soki Joshua abimaki na libanda ndenge ya ba instruction nzambe alingaka accomplir mission te. O nzambe apesaki o nzambe alobaki na ye o nzambe aprometaki ye ke na ozana yo. Donc obéissance na ba instruction nzambe apesaka biso. Yango esala ke non tamsuba ene o tozo kolula o to tala ba grâce bazana bango to tozo landa mateya na bango to landa nde ba otambola ba expliquer yo pour landi ba instruction ne bazo pesa nzambe ozala na yo ndenge pazana bango. Na yo baksa deuxième nzamba ko banda likambu na mutu masuki sango na mutu wana te. A continuer pa na yo yo sali ya moto ya. Nzamba banda promesse okota na kane pa Moïse. Mais Moïse akota kanata suki sango na Moïse te. Akoti sango nini akenda nango pa Josué. To yela ba raison na jour mususu na okota nango penda lelo te. Abandaki na Moïse masuki na Moïse take pa Joshua. Eza pendeke yo moko. Nzamba ko banda likambu na muto monika makambo esuki ka epa na ye élévation eza kaka pa na ye gloire o kaka bango bakoza na gloire oyo. Donc oko pesa nyonso to ko koloba nyonso tu mais nzambe tamsu o abandi na baene tamsu abandi na bango eza ka non tamsu mukie yonde osala ya makasi koleka po Joshua nda salaki ya makasi ya kokota bana Israël tina kati ya Kana. Moïse asalaki ya makasi oui mais mutu o akokisaki promesse tina suka ezaki Joshua yaki Josué. Donc kobanga te nzela eza na molai obéir ka na mongongo ya nzambe nde omona o nzambe asalela yo. Quatrième na bimisi awa Là, Joshua, nzambe a remplacé Josué, a ebisi peuple, boyoka ye, bozala na ye, ndeka bozaki na Moïse. Mingi, ba telemela ka ba remplaçant, o nzambe a remplaçant na bakata ba, ya domaine nyon surtout. Même na musala normal, même na musala nzambe, au mona so nzambe a remplacé tam sous leader na place wana, leader moko na groupe wana, to na eloko wana, ba telemela ka. Okanga lipamboli na yo ataza mwana ataza leki soki nzamba remplacer ye na place wana nzamba teye na place wana yo obéir kaka bénédiction na yo dépend na obéissance na yo et pas nzambe yango nzamba zoloba Samuel alobi obéissance que les sacrifices yo tosa kaka nzambe ako zangate kokanisela kopambola olobake te mwana muki onga na remplacer ba zoto saye tata mukolo to sa mwana oyo ezali kambu ya appel ezali kambu ya nzamba remplacer ezali kambu nzamba poni atala acheter atala CVT atala eloko te yesu ka décider asala ka grâce na moto ya lingi. Donc c'est ça asala ka grâce na moto ya lingi. Peso ki nzamba lobi na yo ke nozala na yo banda ondima kaka ata faiblesse ye banda kozala na prière banda ondima kaka nzamba lobi na Josué na likolo ba côté ba 1 ba 2 3 nzamba lobi na Joshua nozala na yo nde nazaki na Moïse so to kiti su na se a rappeler ye abaki nde nozala nde nazaki na Moïse mais mi pesa makasi. Encourage yourself. Na se akiti a rappeler mais na yebisa ki oke nozala na yo mais mi pesa makasi. Donc comme na temps moko Joshua peut-être alembaki.
Depuis na tam sous tom sou yo lembi. Mais nzamba o rappelé on a après-midi na lelo na tongo na pokwa ersto landanga mi pesa makasi. Aozana yo ndenga zaki na Moïse kolemba te. Mi pesa makasi. Aozana yo ndenge azalaki na Moïse. Continue ko prier kaka, continue ko vanda kala makola nzambe. Nzambe aozanga te ko kisa makambwana. Nzamba ko pesa promesse. Et là ba te belé ba promesse ba yoka ba prophétie pardon. Ba yoka ba prophétie, ba yoka ba tanga ba zo ba rema, ba promesse, ba ndoto, makambo ebele. Ebele vraiment. Meni hello. Ba yela yo na ti même na kata ndako baloba na yo nzamba lobibo nzamba lobibo oyebi ke okoki ko makambo ozo kokisa mate mususu pe basali musuku to ayebisa yo bakufa ayebisa yo akufi o nzamba baki no boye me akufi ngai osimbi moto nzamba mosala lobaki nanga makambo me akufi ndenge nini makambo ngo kokisa mite ngana osuka wapi ngana osala ndenge nini ye ya koeko kufa me malobana eza nzambe mutalobaki nzamba akufi te ekokisama bana Israël nzamba prometaki bango na nzela Moïse akotisa bango na kati ya Kana Moïse akufi na kata désert bakoko mona pe lokola esili parce que Moïse nde nzamba alobaki na ye promesse yaki na nzela Moïse sikoyo Moïse akufi c'est que biso pe promesse yango ekufi c'est que kanana to okota yango susu te non comme ezaki maloba nzambe comme ezaki prophétie eutaki pa nzambe Moïse akufi me nzamba akufi te yango suka bakote na kati ya Kana okomona problème wana et débordé. You cannot take anymore. No one is there to help. Mutozate pona osunga. Nzamba lobaki, yes, God, you say this. God, you say that. God, you say this. I read that. You send this person to me. Otini mutu ponanga, opananga. Tisikoyo. Until now, I can see nothing. What's going on, God? What happened? What have I done wrong? Nasali ni nyamabe. Makamongo koksamate. Mtapese kutu profesa kufi. Seke koksamate. Nenzamba olo banoka keno. Azaki neka simple mona bitinda oya tindaki. Azaki ka simple muto nzamba tizaka ebiso keno kendo yebise no sala boy ata za susola te maloba wana eza nzambe kokisama yango moni bana Israël les Moïse akufi nzamba ressuscité Joshua a ressuscité Josué pour na accomplir oya lobaki parce que nzambe asala akana kana la moto to négligeaka batu baza pembe na biso te to négligeaka batu te o ngala za besoin batu te et na temps moko nzambe mema ya solitude ezali mais tant là ako ataye yo abreze yo asolola na yo aluka intimité relation na yo na ye emata ya robimiso ezaka kana la moto akope sa business oza na besoin batu na business pour travailler na bango oza besoin batu na business service moko oza na besoin batu na service na pour travailler na bango donc oza vraiment kana besoin batu pour nzamba tizaka mutu po ye moko po ya ko sauver biso esengaki corps asengaka koma mutu po ya sauver biso akomaki mutu ayaki o sauver nga na yo si je nanga lelo eza nzambe na yo aza pe nzambe na nga. Your God is also my God. Moïse nzambe na yo aza pe nzambe na nga. Moïse ato kufi nzambe wana tikali nzambe au continue na nga. Espoir na ngai eza pa mutu te. Espoir na yo eza pa mutu te. Espoir na yo eza pa nzambe. Espoir na yo eza pa nzambe. Ba promesse yende mutu akokisango. Obéir kaka na
ngongo na ye obéi kaka na ba instruction na ye ebele balinga kolanda ba instruction nzambe apesa bango te baomona peut-être eza dur nzambe apesaka biso ba instruction moko boye tozalaka 3 personnes alobi bino botambola boye 2 personnes wana balobaki non ngana okoka te ngana okoka te napesa bango raison parce que ba instruction c'est dur aussi hein. Eza facile te hein. Let me tell you, it's not easy. Sometimes I cried. I feel like a giving up. I'm tired. God, I'm tired. Talibon de la chamba mutamona angote. Ayoka angote. Nzambe ngapela landa bango. Parce que c'est pas facile. It's too hard. God, I need your help. Yango Saint-Esprit azawana pona osunga biso. Okokoma na situation moko mi hopeless. Hopeless. Hope eza susute. Espoir eza susute. Mais nzamba zawana pona pesa yo espoir. Nzamba zana pona ko matisa espoir na yo. Asala tombe a dépendre kana tante. Prends courage. Continue. Encourage yourself. Na citation nyonso oeko komela yo. Yeba ke nzambe na ye azape nzambe na yo. Nzamba lola azape nzambe na yo. Donc si je nanga lelo ezaki ke non nzambe na yo nzambe nanga. Partagez vidéo, commentez la ke. Yo mto komona ki osuki, mama suki, papa suki. Vidéo ezo leka na seki makasa mwana o junior na mboka. Batu misusu ba seki. Menga na bimisi révélation mona kati wana. Na bimisi révélation mona kati wana. Wa Moïse libota, wa Joshua libota, na minute na seconde libota no eko changer na nzela na yo. Citation ezo mona na pasi. Citation ezo mona na komi na suko kokite, tamsu yango e komi na risque, e komi na donc yango nene citation memo na gloire. Mwana alobi soka betika motema nga alobi papa oboma mwana attention abi viens nanga do awosima motema ako piqué crise cardiaque. Dans la minute na mulaki ba memanga na kata voiture na keno kende wapi bako sanga mabe ye bakite après la souffrance eza gloire yango bible Romazo ba souffrance à lelo gloire à lobi kiango. Yumto le kana souffrance monique na suki te oza Joshua oza Josué kobanga te nzambe na yo azana bomwe nzambe na ya azana bomwe obéir kana bavona epezela temps na yo ekoka Joshua zela ki temps na ye azela temps na tam su nzambe yebisa ki eteke yebeka ke Moïse mtokotsa bangona kana era mango msu nzambe sala ba vina biso ayebisa ote ayebisa ote yo vanda gazela surprise kaka pourquoi pona Caleb te mezaki nde Joshua Caleb bazaki te mezaki a Joshua ezaki a Joshua donc kubanga te nzambe na ye aza nzambe na yo nzamba Moïse azaki nzamba Joshua nzambe apambola yo partagez vidéo aimez like commentez et ça biso bien. Vraiment merci na bande konyo sobo partager merci na bande konyo sobo landa nzamba ozanga te ko pambola bino merci tokutani mbala sima.